Alors, na kati ya cimetière, ezali na 4 esprits au contrôler la cimetière. Base ya ba cimetière nyo surtout ezali au baza kobenga madame de la toilette. Benga Jacqueline. Donc yende azali pena na base ya contrôle ya cimetière pe yende mutazali chargé ya ba poste ya WC. OK. Azaki kala na wengi alongwa. Mais ici on azali na habitude azali ko travailler mingi na esprit ya ba kufi o bazalaki ya ba rap. OK. Alors hier tant azalaki na kati ya ba concert na yeto na kati ba ntembo na ye, il faut mona tanga zo boaka azoloba munoko mo ba nyonso ba yoka minoko wana te. Et batu nyonso tout même na ko babina ba danse wana ba kota na ba lien moko bo esali savoir. De tanga azali ko belela wana azalaki ko belela numéro ya cimetière ya arabe moko ba kundaye nde kota ke no ko nganga pesa numéro ya arabe wana. Voilà musicien ya maison mère to ya nani parce que Bible so bana so ça na mayele a calculer chiffre ya la bête. OK. Donc tant que tozolo bana ba comprendre déjà balanda bien ba musicien nyo surtout. Du jour wana nde bazo kendo kundaye. Et tant on a commis na place wana na moni tombo ya mutu na zaki obligé ya kozwa numéro. Adresse yo mona ka ba komaka na kati ya tombo ya mutu eza numéro. Côté na soko efoke na ye komona tombo efungwami. Tant tombo efungwami na ye komona na kati ya tombo nzele salemi. OK. Il faut batu ba yeba bien mes bien-aimés eza na batu mosusu oyo bakangama na séjour de mort. OK. Parce que na kati ya tombo ndongo so mona wana tombo nyonso tout eza na nzela. Et bref on a ko expliquer le comment Christ tant akufaki okomona ke balobi ka salaki 3 jours. Et na 3 jours wana akendaki côté ya même bakufi. Mais calculer nzela ni na lekelaki. Mais tant que on a commis wana na 8 heures ko beta numéro ya cimetière. Tant on a bandu ko beta na mona ki résistance makasi na tombo wango. OK. Mais comment que résistance ça na tombo na zaki obligé ya ko benga puissance va fonder la puissance à mer rouge. Parce que na domaine de spiritualité tozali na 4 to 5 dimensions. Tozali na likolo, tozali na esprit ya likolo, tozali na esprit ya mai, tozali na esprit où ils ont vivre na ville boye et tozali na ba esprit. Tika boy. Oui. Pas basa double. Na lolenge nini? Mais oui. Au mona mutu exemple aza awa. Yango na ko plus exemple moko un peu typique. Soko kei na bolobo, okokendo kuta balobo bazane loko moko. Ba memaka batu na ngubu. Oui. Ngubu azobota na mokili na mai. Tata na so abotu bana 8, ngubu pasa bana 8. Soko boti mwana moko, ngubu pe kuna boti moko. Donc tant moi sur ndako zo zemi, koto pe pas zo zemi. Donc ce que ça la batu musu bazana ensemble té. To zali ko sala ndengeni. Il faut to redoubler bango. Ozali côté boye, côté kuna pe baso bakangayo. Bakoti sa na se mabele parce que ndenge na utsuko loba na se mabele eza na prison ya monene o batu bafandi kuna. Des méthodes de zao que nous bomela bato, il faut soit poussière. Poussière wana ezala kini. OK. Il faut soit os humaine. Ozui mabele ya cimetière. Oye obengi esprit oyo o utilisaka. OK, siko obwaki ba mabele wana na ba Carrefour, na ba Wente, na ba Grand Marché, siko bato bazali obwaki. Nde siko bato bakoya ko nyata yango. Ndenge to sala na domaine ya spiritualité, basenga ka mutu par rapport ya makila. Par rapport ndenge mutu wana yebaneli. Par rapport ndenge mutu wana bakolela ye. Parce que ça mutu susu akufi lelo. Baki bakundie bongo. Mais ça la mutu musu so senga ka monike mboke ningani batutu bateba. Baso tunda ka akufi ndenge nini. Donc par rapport ya passion batu bakoyoka, ndé par rapport ya ndenge bakosenga la payo. Pour makila nsu descendre de côté. Yango monike makila ya mama basenga kangwe belé. Pe makila ya papa basenga ngwe belé par rapport ya bisiko yo uteli. Le moment que limbisanga na langage na zo temela ba pasteur te, les pasteurs ba conduire ba na ensemble na ba rebeli. Tika boy. Kabali solo. La zo mona ba tumsi o mona o. La kendenge na lifelo.
enfer yo kende na enfer mais enfer non efungwami te oh tika boy mais enfer efungwama te enfer mais bato ba kende ga lifelo bon na non Lola Dieu peut faire grâce dans la visite yango Dieu peut faire grâce a même on a troisième ciel Lola te a même on a troisième ciel ala qui sur masolo a betolo masolo mais papa nakado te moto na nzambe yemoko Yesu na ekulusa esi moyibile to kozano na paradis mais yemoko Jésus Christ mais papa ceux qui te continue na monde wana au monité ko lingo bimisa Yesu lokuta alobi na moyibi lelo to kozalana na paradis na mboka ya papa mais bible sako na biso tanga kufaki kaka mkolona kiteki na mboka babu ya kiteki na moyibi wapi wala kaka bible mais bible le même jour c'est que dans un film tu yoga dans un film alors ce qu'il faut yeba ke na domaine de spiritualité et ça na ba monde nzambe et Yesu alobi banda mokile banda ti ekufa mutu moko te na akota na likolo wala na bible oui na bible ce que ça dit oya butaki kuna te mais il y a kenda wa donc la spiritualité est ça vaste ana oloba no comme prophète OK donc la spiritualité ça vaste il faut to yeba ke à part Lola ezana balikolo net les réseaux retourner moto lié de repos ça va à place lié de repos ça lié de tourment lié de tourment c'est ça ce que j'ai en train de vous dire c'est jour de mort OK c'est jour de mort ya on est lifelo te lifelo papa lif satan na sana fongola lifelo te fongola lifelo mutasimba ko zanzam papa ngala zakana omoni bat musu tamba leka kabalo baka biloko eloko aso limbisa na langage eloko aso lingalo alo betikanye na muto alo biloko mususu oke biloko bat musu balobaka asa koyeba te il faut papa il faut avoir un coach Je confirme des boutiques etikala moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique amemeli biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge omemeli biso poto na Kinshasa. Bonjour madame. Bonjour. Ah, les amis Miss Lo boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un poudre à Kiko. Contre Kiko. Nous avons encore la bureau sur son baya à Tokinte. Ah, Tokinte. Ah, les amis Paris, États-Unis. Ah, les amis mélange. D'accord, la même différence tango parce que le réseau par Colibo, tu fais des tenus au Tché, papier mouchoir, non, je non, il n'y a pas de pour de ça à 48 heures. Ah, en tout cas, ma qualité na moni, hein. Moi na mama, kobukanate. Soko lingi olata, kitoko, pe baye bayo, yaka mbangu na Miss Lo boutique. Nengo, okokuta, basapatu, bilamba ya basi, maquillage, mafuta, ba parfum, pe biloko mususu. Te, poto kiti na Kinshasa. Pour mon abisso, ezali pas cité. Tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5, commune de Kassavubu. Topo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Spécial Sunga orphelin. De soutenir orphelinat vida. Nakata orphelinat vida bolingo nde vandi. Ndenge okanisi bayi bazotelengana. Nzamba pambola yo. Orphelinat vida nzambe atieli sona ye awa. Eloko nyonso oza nango. Yaka contacter orphelinat vida. Misolo na yo okabola yango na banani. Orphelinat vida. Esika bazozwa bana baza orphelin. Botana nzambe shalom bisika nsobizwa mibino awa nazali na orphelinat vida na yaki na bapashiko pona kotala penza si réellement si makambo toyokaka ya mama Emily Seti Mainga existaka mais quand on est venu on a trouvé que c'est vrai surtout ça la bolam livre souvenir et fondement même après la mort même après le retour à Christ il y a misana biso et témoigner biso liboso na nzambe bien aimé total ONG vida organiser activité $1 pour nos orphelins. Orphelinat vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence pour ekoma la destination. Nzambe na lola mona bino pambola bino vraiment azongisa ya ebele vraiment na oyo nyonso bosalaki lelo toyesu na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene tozweli bana esika ya kitoko
tozofutela yango chaque mois bana na biso fo balia bana na biso fo bakende classe bana na biso fo balata bana na biso fo bazala propre nasepelaka na donner oyo bango bayoka mbongo na nzambe et puis basalaka o nzambe asengi parce que eza eloko nzambe asengi nga nayebisaki nzambe tu m'as donné cette vision mais je ne vais pas travailler toute seule. Bah, bossa le cas, provision était tout autour de moi. Nayango, soki olingi osunga benga biso na plus 1 64 75 33 43 10. Topé bengi biso na plus 243 97 666 66 04. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote balandia chez Biso Télévision, matoni mingi na ndenge bopona biso, ndenge bokonsomaka biso awa na chez Biso Télévision. Un grand merci na votre fidélité. Merci mingi pe na sponsor na biso Yesu Christo ya mesana ko sponsoriser biso. Merci beaucoup Tata Nzambe na ndenge opesa biso pe malabo moi opesi biso succès opesi biso nyonso toza nango na yango topesi yo matondi mingi. Merci mingi pe na partenaire na biso mosusu Mama Emily Seti Mainga Mosi Nzambe depuis Canada na pesi yo mbote seka ozwami. Na PCP merci na batutu balingaka chez Biso Télévision na PCP mbote mingi na orphelinat vida oyo azali bongo ko récolter ko pas récolter mais ko zwa mwa muke ya po ete bana bazonga kelasi pe bana bazo ya kolia na bonne année basepela elongo na bana mususu pe oyo bazara nango matoni mingi pe na Neko Chris pour la prise de vue du côté réalisation na moni Denis Mosolo Elias matoni mingi pe na Lidi Mukadi ma femme bana babolingo te na deuxième partie ya témoignage oyo tobandaki kasi bokoye bayekala mingi te tata na pesi mbote. Merci papa kola pambola merci sango nini kola zobatela biso toza bien. Voilà kama biso na losambo tokota na mozindo ya témoignage ya lelo. Seigneur na pamboli chaîne ya bibiso pe na pamboli bande ko nyonso bazolanda biso pe tant yo ezala béni pe ezala contrôlé par na yo moko Jésus Christ na kombo na Yesu amen. Amen. Moto na Nzambe tomonaki l'autre fois lobaki okendaki kosimba kisi epai ya mama moko ya 85 ans asengaki bo coucher na ye après ko coucher na ye ozongaki okomaki makasi okomaki kobeta batu yebisa biso sikoyo suite eza ndenge nini après kozwa biloko nyonso wana osalaki après nini? Oui, après kozwa biloko nyonso to kozwa sorcellerie fétiche epai ya mama wana na komaki nganga. OK. Oui, ko salisa batu ko zwa banzete pona koluka moye obanda ko bikisa nango batu. Alors tozali ko suka pe kaka wana te ndenge na meka ko lobaki to komaki obligé ya ko banda ko loka ko amfute batu ko bebisa vie ya batu ezala penza ya ko beba. Alors na domaine ya sorcellerie ezala na principe moko on a lobaka toujours que to na mboka na balobaka ngo ke bozonga kasimate bokendaka liboso ko tozonga simate et condition ezalaka kuna ke tango yo za koluka ke to liste moko esa ke fubo boma mutu to bo sala mutu mabe alors okoti kozonga simate boza obligé ya kokende et na domaine ya sorcellerie ezalaka na porte ya kokote là mais porte ya kobimela ezalaka penza te donc porte ya kobima eza rare to pasi omona ndoki azu décision kotika kindoki lo ba soit akuta na Nzambe menganga akoti kotika na kotoza pe décision ke na tika akoti kotika mendoki akoti kotika kindoki te au moins que Nzamba sala et grâce to akuta na Nzambe ndenge na kota koloba ndako tu kozwa ta kotika sorcellerie donc yango na même na domaine ya délivrance ndenge to lobela kango papa royo mona lelo pasteur nion surtout alinga sala délivrance mo sala Nzambe nion surtout alingi akoma kaka mutu asala ka délivrance OK et ça na bato mususu babenga mika pona parole tika la pona parole et organiser équipe moko ya intercession ya makasi o ko aider yo pona ba délivrance mais ko kota penya na kati ya monde de délivrance c'était parce que monde de délivrance eza monde eza vaste il faut yeba ndenge ni les aleli et ndenge na sai ko le ba toujours na kati ya domaine wana ya bonganga ndenge tozali ko kendo ko bima un jour
na zwaki mission ya koluka moyen na kende kozwa kokende na cimetière ya Kimpantseke à l'époque parce que bakundaki serre moko azalaki wana ifungana kende nazwa numéro ya serre wana bande comme ça balimbisa biso parce que ça fait longtemps plus de 20 ans au makambo elekaki donc na kotoza la peine ka mo ba oubli ya makambo mususu mais quand même idée ezali ya makambo to salaki parfait nandenge ezalaki ke babisinga bon il faut que ndo reçoit numéro na yo ya cimetière ko to travailler kana yango to ya tombeau na oui problème a passé ça et c'était prévu que na kota na cimetière na ngonga ya 0R voilà alors na kata cimetière ezali na 4 esprits au ba contrôler la cimetière donc ezalaki obligé ya ko kende avant l'ère à l'époque là Sotraz na zu Sotraz on a commis na cimetière bon akoka kota bongo te na saki kozela toujours air o ba pesa kingai pona luka moya kokota na kata cimetière après na cimetière to kotanga un jour ba kombona ya ba esprit o ba contrôler ka yango même taza na base ya ba cimetière nyo surtout ezali o baza ko benga madame de la toilette potom so ba benga Jacqueline donc yende azali penya na base ya contrôle ya cimetière pe yende mutazali chargé ya ba poste ya WC toilette n'y surtout donc tant magistrat ce que nous compte dans toilette pour nous évoquer alors moteur au fond les porte à puissance et ça Jacqueline de la puissance et même dans cimetière Jacqueline de Moutou à Fongolaka dans un obligé il y a causé la 0R tant 0R coquille na senga qui porte à puissance ba fongole la porte à puissance pour nous compte dans kata cimetière et na sengiti ba singa kota ba pesinga numéro ya mutu oyo ba utaki kokunda mutu ngo akufaki jour wana nde bazokende kunda ye et tant on a commis na place wana na moni tombo ya mutu na zaki obligé ya kozwa numéro adresse oyo mona ka bakomaka na kati ya tombo ya mutu eza numéro oyo yo ko tuko ifokaka parce que na domaine de spiritualité tozali na 4 to 5 dimensions tozali na likolo tozana l'esprit ya likolo tozana esprit ya mai tozana esprit oyo ezoko vivre na ville boye et tozana ba esprit oyo ezoko vivre na zamba et na désert et l'esprit no surtout wana il faut yebake na si ya mabele aussi ezali na mboka mobimba et nazalaki obligé ya kokoma place wana eza même na musicien moko na kototanga kombote azaki kala na wenge alongwa musicien nazalaki na habitude azaki ko travailler mingi na esprit ya bakufi o bazalaki ya barabe alors ye tanga salaki na kati ya ba concert na ye to na kati ba ntembo na ye il faut mona tanga zo bwaka azoloba munoko moko batu nyonso bayo ka minoko wana te okomona ya so loba soka zo yemba zo loba e batu nyonso tout même na kokende na témoignage nanga babina ba danse wana bakota na ba lien moko boye sali savoir de tanga sai ko belela wana azalaki ko belela numéro ya cimetière ya arabe moko bakunda ye nde kota ke no ko nganga pesa numéro ya arabe wana ndeye azalaki ko utiliser yango na tant nyonso to na concert to na ba cri na ye il faut boyoka zo boire zo loba maloba zo yoka na te il était en train d'évoquer numéro ya cimetière wana numéro ya tombeau na ye po epesa ye puissance ya koyemba malam c'était une évocation wana musicien ya maison mère to ya na kokolo kombote tangu wenge kabwani tongo wana oui tangu wenge kabwani bon to yebite wenge ngo ya jibe to ya nani parce que bible so bana so sana mayele a calculer chiffre ya la bête donc tant que tozolo bana ba comprendre déjà balanda bien ba musicien nyo surtout eza na musicien moko pe ameka ko beta ntembo moko catalogue moko sambala na katika wana nebito so sana na idée na ye azalaki ko sala lokola a copier ndeko wana ye pe alukaki moyeke a kota na kati ya ba numéro wana mais etenaki te pourquoi parce que ndeko wana mususu il était plus puissant que ye amelaye ye pa kena na monde ba mais emelaki mais tant que on a commis wana na 8 ans ko beta numéro ya cimetière tant on a bandu ko beta na mona ki résistance makasi na tombo ngo mais comment que résistance ça na tombo na zaki obligé ya robenga puissance ba fondé la puissance à mer rouge ba fondé la puissance ya nini mais na bengi susu na mama pour nous expliquer que non place on azali na za pensa na difficulté cimetière tombo zo fungwa mate parce que problème pas c'est ça tous là toujours à contact côté na zo ko évoquer na ye ko mona tombo efungwami tant tombo efungwami na ye ko mona na kati ya tombo nzele salemi
OK. Et il faut bato ba yebaka bien mes bien-aimés. Et ça na bato mususu oyo bakangama na séjour de mort. OK. Parce que na kati ya tombo ndongo so mona wana tombo nyonso tout eza na nzela. Tombo nyonso so mona eza na nzela. Et bref on a ko expliquer le komoko. Christ tango akufaki. Okomona ke balobi ka salaki 3 jours. Et na 3 jours wana akendaki koteya même bakufi. Mais calculer nzela ni na lekelaki. Parce que balobi ka kende na sia mabele pendant que oteya bakufi. Donc c'est-à-dire na sia mabele et ça la banzela. Ndio na salaki obligé ya ko mona lumière wana ba singa kota na kata tombo. Tango na koti na kata tombo na banduko lukamo siko na évoquer esprit ya ser wana. Il faut ya muta kufaki, il faut na collaborer na ye. Akoma comme esprit o ngala bando ko utiliser. Tango na banduko système na moni lumière ezo continuer ezo kende. Mais na simananga na moni lokwa molile ezali na ça tu obligé ko landa lumière. Tango na continue ko landa lumière na moni moto et bimi donc flamme moi on peut pas comparer ça. Donc moto et bima na se ya na kati ya tombo wana okoti ko supporter te et ye bois kinga libanda. OK. Et tango na bimi na même pourquoi na bimi libanda? Pourquoi ne se retrouver à na ça tu obligé il y a ko aussi des esprits. Pour tout na bango que mais na bimbo na bimi awa pourquoi pe ba bois kinga pourquoi na échoué pourquoi. Bato yo ngala ba esprit to mama wana na ba esprit to ko salela ba wanga ninga ba bité to pesa que numéro tombo wana te. Mais pourquoi on pesa numéro tombo wana te bon fongo le linga pour ta puissance ndenge nini pe na koti ndenge nini ba bandu ko moi ko ambrienga na ndingi siko na tuna bando tuna ba na sana besoin na yeba moto e utaki na se wana e uti wapi pe comment que moto wana e walking libanda parce que kuna basa ko assurer que côté bwino bosali bokoki ko échouer te bosa puissant bosa makasi et effectivement tozo komona que toza makasi toza puissant. Mais moto wana funa yeba e uti wapi ba expliquer nga bima na cimetière parce que tant na epese koki et le mo sali kuneza ba tinda que le numéro mususu donc satan za na lukuta awanga naka les bons bergers c'est Jésus Christ o so ka sali na yo affaire bo coopérer na malam boketina suka donc boketina na suka même okufia olanda yo et tant on a bimi ndena yaka ko comprendre que la muto akufaki l'esprit na kena évoqué c'était un chrétien oyo bandoki baliaki. OK. Vous voyez? Donc c'est-à-dire chrétien ndokalier. Donc c'est-à-dire Dieu peut permettre nandoki au lieu un chrétien ce qui t'aime Antoine koki a ko permettre que ndoki liaye. Et ça le quoi Christ Judas a qui répondre côté kaye mais a qui que non pour à ceux qui sa mission. Donc nous pas côté ba que non a ko permettre nandoki lia. Bible zol manabiso le komoko scandale et ça m'a bête. Mais mawa na muto aux alotères. Donc c'est-à-dire que ndoki nsamba ko pesa yon là lien chrétien. Surtout un bon chrétien. Il y a pas qui comme le jugement. Papa, même juge à côté de sambisa mutute, ce qui a coûté une infraction. Donc, et ça, infraction, monsieur, sur on doki, à côté de samba côté de sabandoki. Donc, il était un chrétien, tanaye koki, mais samba pesi karantela, baliaye. Il y a un moment que l'esprit a ses rouana, le magicien, to, un féticheur, à koka qui kozou, un gote pour ça là, parce qu'il était un chrétien, oh, kolo a bateli. Esprit naye, moi, il va toucher un resate. Et il y a un enfant quelque part, mais pourquoi botikinga tina niveau maintenant yo fanda ka zela tongo tanda il faut zonga makolo dabi maintenant ngala ko zonga makolo te no zonga makolo te babi te yo il faut zonga makolo comme matana mutuka te parce que so matina mutuka o ko salisa mutuka accident donc on a obligé il faut au tambola na makolo parce que au outi na cimetière au ça na puissance donc yango no moni mais bien aimé et ça na batu mususu baso négliger ou ils allaient ma prière, ils ont négligé retraite. Mais imaginez-vous, mon taquet dans le cimetière a bimé avec l'onction. OK. Ah bon, c'est comme mon taquet pour le cancer la profondeur. Arbimandengenin. Voilà. Arbimandengenin. Et là, ça a obligé, il y a quoi discuter là-bas. Quand est ma colonga, non. Colonga qui pense que tina kita kingaboa. Et ça, musika. Na otambola makolote. O longana nous kuna na cimetière qui pense que ou bimaka na boulevard, c'est à distance. Bah non, il faut tambola makolonga, non. Et to comme on l'a dans 5 heures ba combi et bandu ko ya à l'époque là ça qui sotraz ba combi payé na moni kama combi receveur à charger ba bilo ko ngapene na mati tant ba démarrer combi peli nya combi 4 moto receveur a bundia mais problème to me rotindra ba mi ba libo kitana tant ba mbali ba kiti chauffeur appelé ici et peli car peli
Ce qu'on a moni receveur, moni ka ba receveur na ba loyenge na ba ko motala tala bato. Bitala weza mboka ba kufita soki mo weya zalia wo matawa, il faut ozonga na mboka ba we, il faut tika biso kimia. Mais ngamo na so ba ke non, c'est que base ya rokata monteur esanga. Ay mo bokota kaka ba tezo pelande ngata on na koti, kamia katil su moto. Receveur papa, soki mutu aluki délivrance ya vite, yonga na lo ba toujours na bato, délivrance il faut to luka yango. Parce que ça na bisiko yo bato bakangama. Pena se ya mabele ndenge na so bano papa, se ya mabele so mona eza mboka munene. Se ya mabele so mona eza mboka munene oyo eleki meme na ko tuko expliquer yo meme mokili to so mona. Parce que mabele so mona na se mabele na wana eza na contact na océan, eza na contact, eza na banzela ndongo moni kaka nzela ezali awa banzela pesa na se ya mabele. Et ba kasho ya bato mususu papa eza na bato belé baza condamné na se ya mabele. Et bato baza condamné na se ya mabele mingi baza kanelo komoko abanda ko lota mingi d'esprit ya bakufi abantu mona mingi bato bakufa. Et le dé okoto mona mutu wana tokoto za la période ya moyi boye mais ya yo kaka malili. Donc il faut y bakake et ça na deux choses, soit mutu wana azali bloqué to prisonnier na mai, soit aza emprisonné na se ya mabele mais aza vivant. Et les deux toza lelo ko bato na mboka modi les ala ndenge ni papa bat bazala doublé surtout mutaza na sambete tika boy oui bat bazala doublé na lolenge ni mais oui au mona mutu exemple aza awa yango na ko plus exemple moko un peu typique soko kei na mboka ya basakata au mona ke soko yibi eloko musakata ko memona nzoko. Donc c'est-à-dire ozana na mboka mais na zamba pe oza soko kei na bolobo okokendo kuta balobo bazana eloko moko ba memaka batu na ngubu oui ngubu azobota na mokili na mai tata na so abotu bana 8 ngubu pasa bana 8 soko boti mwana moko ngubu pe kuna boti moko. Donc tant moi sur ndako zo zemi koto pe pas zo zemi. Donc ce que ça la batu mususu basana ensemble te to sala ko sala ndengeni il faut to redoubler bango ozali côté boye côté kuna pe bazo bakangayo ba koti sa na se ya mabele parce que ndenge na utuko loba na se ya mabele eza na prison ya monene o ba bafandi kuna. OK tant on a na bimi ya les receveurs bandi ko tala bité tant na mati combien kati motabifie yoro matate on a matate de la bité yoro matate na bina ko mata abi yoro matate. Allez, si chauffeur to démarre tant chauffeur ba démarrer bandi ko finga ngai que yo so zonga na mboka ba we yo za muto kufa zonga ka place utaki donc na saki na choite na bina so obligé na respecter kaka des esprits na zonga makolo ndena bandi ko ya makolo na bandi ko ya makolo na bandi ko ya makolo ko koma na komi na exam donc na saki malembe wana na ki ko koma ta ba 8h 9h ça fait longtemps aussi bon na monika ka une sœur asaki na séminaire tango na zako ya wana boy papa moninga ndoko moto tango ya mbinga mbala moko na boki premier pas deuxième pas besprit singa félicitations na to nini wazaki na zem ndenga outi na cimetière oza rempli na fox satanique alors mutako tiko ya mbayote nde mwana zaliki na kati ya libumu tozwi na tuni bon mais asali nini parce que aza moto to ebani na ye ba be taliote. Donc le problème n'est pas que au outil cimetière vraiment zonga landa ko kino pema et senga ki sacrifice. Et on le monde même que non na spiritualité dans la vie normale boye mutu yozo yamba il faut yeba même. Oyeba ye très bien parce que batu mususu bakutana na bitumba batu mususu bakufa à cause ya ko kende kaka ko yamba mutu oyebi etata ma mutu wana te. Oyebi te mais bien menga na ko expliquer le komoko ndenge nga na vandi pendenge na maîtriser la spiritualité pendenge na vandi ça délivrance papa na salaka na confiance à motuté et na salaka pe na camarade. OK pourquoi excès de camarades oza ko risquer na musalo to sala ko kufa avant parce que monde de délivrance est un monde oyo il faut oyo kanzambi bien
na bandi na ba télévision bozo mona comment qu'un pasteur azo délivrer moto yemo ko yakufi. Pourquoi? Parce que l'esprit o yazo délivrer ayebi l'esprit on a bien té. Ayebi l'esprit on a bien té. Yazo benga l'esprit à mai, OK ça non esprit à zamba. O benga l'esprit à zamba, OK ça esprit. Il y a séjour de mort. Donc il y a esprit, il y a bakufi. Ozo benga l'esprit bakufi, peut-être des esprits, il y a mi pépé. OK. Donc il y a un monde de délivrance et ça monde il faut osala na mandat penza. Voilà. Mais après qu'on ait cimetière, la suite c'est quoi en fait? Tango obebisa ba vie ya bato lolenge nini? Kezo même ba mitambo za ki ndenge nini ba méthode ko bebisa vie ya bato ezaki ndenge nini avant to avancer na témoignage. Oui, mitambo ya ko bebisa ba vie ya bato. Et ça la kambisa la ki biso mingi. Net période moko ba senga kanga mama. OK. Mais singa no. Non. Non. Ba senga mama ba expliquer nga que non faut pesa mama na yo. OK. Non, pesa mama ndenge parce que pesa mama na yo. Bon ça va. Moi na pesa mama na ngesa te parce que nga na kota ki magie. Pona batela mama na nga la bande kona. Siko bon bosenga nga mama ndenge ni. Parce que bon ça va. Soko lingi. On pesa mama note, il faut pesa biso 100 personnes à libanda. Parce que oui, dans le domaine de la spiritualité, maman a la valeur à 100 personnes, papa a la valeur à 100 personnes. OK. Frère n'a yo propre a la valeur à 50 personnes. OK. Il y a les bandas qu'on a koboma. Donc on a domaine à makila papa makila ni yo sur la bandenge mo côté. OK. Papa, lelo yeba ke lo komoko ke ceux qui le kola ke dans le but zabongo parce que vous êtes chrétien, biso pentenge la kena landaku malgré na 120 jours à prière. Mukoroka to kutana ki nayo ndenge na baneko lekisa témoignage donc au côté pénaliste batonga la soko intexcédé pe bondela nzamba batela oyebi lelo papa makila oyo za nango na makila peut-être ndeko moko za nango osa makila mon côté bakoto za makila moko ya rouge mais na domaine ya sorcellerie makila bakoto na domaine normal ba makila koto za ndenge moko mais na domaine ya sorcellerie eza na ba makila mususu oyo ezo peser par rapport à makila ba mususu. Quand tu peux exemple moko na kotu na ngako ya ko répondre yo o kotu mona awa kaka na Congo tozo lokola mutu lokola Rossi Rossi o monde ba mususu ba kufa na bango ba matungulu ba kufa mais komona ke liwa ya Rossi eningisa bato balobela yango soko ke États-Unis mona noir ba bomaki na papa et créa même na ba pillage yango mona ke Judas akufi ba lobela yango makasite mais Christ akufi makila c'est la différent donc c'est-à-dire makila ndenge to sala ka bona domaine ya spiritualité basenga ka mutu par rapport ya makila par rapport ndenge mutu na yebaneli par rapport ndenge mutu na bakolela ye parce que ça la mutu susu akufi lelo baké bakundie bongo mais ça la mutu musu c'est so senga ke monike mboke ningani batutu bateba bazo tunda ka akufi ndenge nini donc par rapport ya passion batu bakoyoka ndé par rapport ya ndenge bakosenga la payo pour makila nous te ndenge mokote yango monike makila ya mama basenga kangwe belé pe makila ya papa basenga ngwe belé par rapport ya bisiko yo wuteli. OK. Nde ba ko senga ki bon pesa biso mama na yo pesa biso bona senga na short ya bifuna bikisa mama na ngai. Nde méthode to zawo ko bomela bato il faut soit poussière. Poussière wana zala ki nini? OK. Il faut soit os humaine. Ozui mabele ya cimetière. Oye obengi esprit oyo o utilisaka. OK, siko au bois qui ba mabele wana na ba Carrefour na ba Wente na ba Grand Marché siko bato bazali au bois qui nde siko bato bako ya ko nyata yango au bamsusu bas par rapport au tozo na mbongo utiliser au bois qui ngako nkola pambola ma parce que dernièrement na utaki ko $100 type moko travail $100 na ya bois qui yango wana ngape na moni $100 muta jipe ya bois qui ngape na zalaki wana na ye na $100 oh papa nasa ni $100 na tika oziango na lia yango yenda regretta penda kenda donc azwa penda problème ke muta lokota mbongo na za muta lokota yango te na place pour monsieur ça kufanga na suna ngambongo wana na longoli $20 na ke $10 na tie 10 mais $20 na ke na tie ka moi poule $10 na sombi sima $70 na lia na bana nanga siko ya kuluka ngai po ya kutushe ngai okuta na parce que mbongo wana déjà si to kaboli yango na nzambe okolianga te siko tant to bois ka ezalaki ke so bois ki ba pousser wana ba innocent mutu aza na nzambe te essentiel ya nyata omoni ndenge Facebook ezalaka ke mutu akoti otande 1 2 ndenge moko pe soki lokola ke mutu moko kangami ba expliquer 1 oh mutu moko akoti kangami ba expliquer 2 ti
5 vies. Oh, c'est ça. 5 vies, qu'on a 5 morts. 10 morts. Si on regarde surtout vraiment, 100 personnes bakoti. Dans les cas, il y a tout le bakaka journée moko, 100 personnes bakoti. C'est comme ça, on est bakenda bakanga na boloko kuna, bobomi bango, et ça la marane. Problème est ça, moko. Papa yango moninga na regrettera mingi. Les moments que l'imbissanga na langage na zo thème la pasteur les pasteurs va conduire ban ensemble na ba rebelle. Tika boy. Kabali solo. Na zo mona batumzi o mona la kendeki na lifelo. Enfer, yo kende na enfer. Mais enfer non efungwa mite. Oh. Tika boy. Mais enfer efungwa mite enfer ba mona. Mais ba kende na lifelo bon na non. Lola, Dieu peut faire grâce. Ngana visiter yango, Dieu peut faire grâce. A même on a 3e ciel Lola te. A même on a 3e ciel. A la qui sur ma solo, a betolo ma solo. Mais papa, nakato te moto na nzambe. Yemoko Yesu na ikulusa isi moyibile to kozana na paradis. Mais yemoko Jésus Christ. Papa, ceux qui te continuent dans le monde wana, naza makasi na monde wana préparer comme monsieur c'est mission pour expliquer le wana. Au monité ko lingo bimisa Yesu le kota, alobi na moyibile lelo to kozala na paradis na mboka ya papa. Mais Bible ça ko na biso tanga kufa ki kaka mkolona kitaki na mboka babu ya kindaki na moyibi wapi. Voilà, kaka Bible. Mais Bible, le même jour. C'est que dans un film, tu yoga dans un film. Alors, ce qu'il faut y avoir, dans le domaine de la spiritualité, et ça dans le monde ensemble. Et Yesu alobi, banda mokile banda ti kufa, mutu moko teno à côté na likolo. Voilà la Bible. Oui, la Bible. Ce que ça dit, oya butaki kuna te. Mais il y a kenda wapi. Donc la spiritualité, et ça vaste. Ana olo bano comme prophète. OK. Donc la spiritualité ça vaste. Il faut toyer baké à part Lola et ça n'a pas de colo. Net les gens retournent moto lié de repos ça va. À place lié de repos ça te. Lié de tourment. Lié de tourment, c'est ça ce que j'ai en train de vous dire, c'est jour de mort. OK. Hein? C'est jour de mort. Il y a on est lifelo. Te lifelo. Papa lif Satan na na fongo la lifelo, te fongo la lifelo mutasimba ngo nzambe. Papa ngala zakana omoni bat musu tamba leka kabalo bakabiloko et loko limpisa na langage et loko zo lingalo alo betikani na muto alo babiloko mususu. OK biloko bat musu balobaka. Asa koyebate, il faut papa, il faut avoir un coach. Pourquoi? Talaka na qualité. Torso on a besoin de témoignage. Talaka na qualité. Il y a Jean. Oazo ko vanda pena Christ. Azo lia, azo mela. Landaka ke loko moko papa nangai. Mais tant que fongoli ba présenter un livre, Bible le bique, mutarotanga livre zala kite mutaro rempli ba zala kite. Jabandole là. Malika zala ki pena Christ. Mais Christ n'est pas sa capacité. Il y a Goya qui expliquer que non, tu connais la boye boye. Mais c'est un gars qui est un ancien. Aïe aïe bise alobi, tu connais là. Jazo le là au kanyo asawana. Réponse asawana. Et c'est un gars qui n'est ancien moko ya bisaye ne plairait pas. Voici l'agneau. Omoni oya longola kamasumu pe azana capacité ya ko fongola beaucoup pe ko remplir baso. Donc c'est-à-dire au côté que je vision, il faut avoir un ancien pour t'aider. Bozambe ça va c'était papa. Bozambe zo bat bazo mona te ke o lali le lo monye loko o yena télévision lobi non, ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs. Nga bas na nga papa ça biloko mi balé ça délivrance, mais ça spiritualité. Ya mo le l'autre se partager na ngwa. OK, tant que Christ a zobana, le to salano na mboka ya papa. Il parlait quel endroit? Mais o lebelo mo tikenga mo muke o lebi ke Yesu nzambe yemo za na clé ya lifelo. Le to baka ke nzambe yemo pe Satan. Le nzambe en wa ko maka Satan, en mo pa ko maka bon. Wala selon bana ba to ba yina ndako papa shiki yope. Wa selon so na o comprendre ma nzambe te. E bona ko ba nzambe er mo asa omniprésent, asa partout. Yemo le Père, yemo le Fils, yemo le Saint-Esprit, yemo pa ko maka Satan. Donc yemo pe asa na nzambe wa mystique donc. Ngamo na nzambe acha Satan travailler na service na ye. Mais papa, oyeba ngo ke nzambe tonga sali mokili, sala mokili za l'impurité, mokili za la pire. Mabe butalola. Hein? Oui. Et pas Adam na Ève. Adam na Ève te? Et où t'as? Mabe uti na lola. Tozonga na témoignage, toroya place wana. Tozonga. Après ko sa vie abatu, na banzi tosa ba serre ba mission de bibélé, torofunwa toroya na spiritualité. Oui. Bon, si ça ko moko monique, torotu ko soit même 2 jours ya ko parler sur la spiritualité, ndé to comprendre le ko wana, ban ensemble ba yibake li feloti de lo mutakota na li felo azate. Ata mutu moko te. Non pas donc ata ko donc azate. Na olanda bat musu, on demoni mama langi na li felo. Oh, botika ba aventure, on modele na li felo wapi.
Oh, na moni lo mo abeta guitare na lifelo. Papa, na lifelo ko ndobeta guitare ndengeni. Non. Ça c'est quel pays? Oh maman Mukuna, ça c'est quel pays? Donc Bogelengi, Congo RDC. Papa, un jour bon ça première mission moro Toyoto Lobeli sur la spiritualité, to meka ko aider peuple de Dieu. Endroit ya Trouma des ali. OK. Pe endroit na Trouma, ya on a expliqué yo, endroit ya Trouma ko to sala na parce que sur dans Apocalypse chapitre 12, quand la Bible les le banabiso mawa na bavand likolo sepela mawa na mai pe mabili. OK. Parce que Satan a quitté na kanda makasi. Donc ces jours de mort ezali na océan. Océan de ngazawa na eza na porte. Oui. Comme je dans océan ndeni papa, comme trouble bizarre morpe. Océan za might. Océan za mai. Mais tant ko la zo tant anja zo loba mawa na bavandi na mabele pe océan mai to la mer. Si vous calculez, na mai bat bavandi sa bambisiti. Donc nous avons basé parce que n'époque là parce que Satan va bengaler deux fois mbala mon côté. Oh, tika boy. Oui, il y a un jour trop le sur la spiritualité. Oh lui de l'homme et estime oh ba on a estime monter mama wangai monanga boso na politique estime monter mama wangai abengane deux fois ndenge nini. Oui. Ezali Satan attend ba bengana kiye. Ayo senga pardon deuxième fois. Akitaki. Bakitaki na distance moko boy. OK. Mais tant au apocalypse azol ba il y a la guerre dans le ciel, ezala ki deuxième bitumba ezala ki Satan akita. Parce que Nkolo a qui a besoin de classer l'espace. Parce qu'il a besoin d'espace pour attirer lieu de repos à classer Babylone, trône de Moussous. L'Ikolo est à mon côté. Moussous a kendara moni l'Ikolo pour la zone non, même dans la troisième ciel. Ce que le troisième ciel c'est que deuxième est allé, première est allé. Donc il aurait temps, il y a temps, il y a côté na yo pendant sur la spiritualité, biloko e monde na raté, na meka ko très bien. Si au sacrifier 100 personnes, bosa na bango nini. Boni kaka bango makilango bo meli donc si après ça ndeni. Problème c'est la kandenge nini. Le sang les moments que sont coulés et que y a te que ba magicien mso bazalaka na butu wana to tango mutakufi ndenge bazo entouré wana a reçoit peut-être ndamba makila na mayela bombi yango. Pour akokino sale na biloko na ye. Mais tango mutazo kufa et loko oyo ba récupérer kezalaka âme. OK. Na katsa ama mutu nde yango parce que âme soki lokola ndinga la zaboye soki lokola na kufi na kotu na âme nanga e kotu zo tamse lamba na kufi na kinango e kotu zo appelle lamba mususu kotu zo appelle couleur mususu mais soki na za na Christ katsi nanga tango na zo kufa automatiquement âme nanga e kezwa gloire mo couleur gloire moko boye yango esala ke ba ange ba kita rapide pour nous protéger un chrétien wa kufi. Papa trop le bel biloko un jour mais ba ama ba to nande yango mboka molile swaka. OK. Tango je suis et que dépend entre place au kufela ki soit ce ko kufela ki na mai votre esprit et que kende na séjour de mort o eza ya mai ce ko kufela ki na ni normal boye esprit na yo ki na séjour de mort o eza ya ville exemple nto ba cimetière to zo mona ya ba métropole ba nini. Mais ce que le coup qui na zamba esprit na yo âme na yo et qui est na séjour de mort ya zamba mais malgré ce qui est na séjour de mort à zamba il faut y ba kende na esprit ki yo na se eza na banzela esalema ndongo moni mokile za boye ndenge moko na mboka ba kufi eza pe na banzela esalema alors esprit wana eza na ba mususu ko to ba kende ndenge na zawa na besoin nazwa soit na tekaka loso na besoin que loso nanga et si la carte na magasin. Je crois na magie blanche na me relever le loko wana parce que ça na deux sortes de magie et pour wana na so bazaki na magie noire et besprit wana babando sala ndenge nini le moment que mutu so akojoya abike tenga na besoin na sala na beloko nanga si la carte na magasin tant oyo boteki babiloko sili bokangi bakoya ko peso esprit ba amo yo so kiwana ba yebisi bango vous êtes là rien que pour aller voler siko ba bandoko kende na ba magasin place ba biloko ba tout normal ezali bazo yi ba saki ya ba loso bazo ya nango wana tant tongo etotana mutoko to fungola magasin okomona ke ba saki etondi
yango ezala ba magasin so memona na ville ya papa place biloko ekotaka bamona yango te bamona kaka stock esalaka kaka yango le monde me bien aimé même biloko toliaka na ko lebena na magie blanche eza na ba réalité donc on bosse à la tête bible elobi na biso oyo biso to simbi pambolami mais oyo ndoki akia simbi calculer eza ndenge nini oyo un esprit mauvais akia simbi eza ndenge nini eza maudit. OK. Suko mutu sa koto esprit na bapesi yango na 4 wana ezala mutu mususu bakoto pesa ye âme alobi que non ndenge la za awa na za na besoin botielanga protection bakozwa bakufi batelio pona ko protéger kayo n'importe to na tango tambola mutu akotuko ya betu eloko moko spirituel ya salini a sauver yo ezala biloko moko soko kei na bantu babenga ngo yam ezala ka mutu soko zo kende accident salme sincero gangi kaka les esprits là bakozala wana po na ko déplacer yo yango lo mona mutu mususu atala mutu akufia accident salami awa abiki ndengeni baso tala place abimeli batu bayebite mais yango mon pe na spiritualité biso pe na part nzambe intervention ezalaka ya makasi lisu koleka donc ba ama batu wana bakotu ko tindango bisike belé tout compte bakoto tindaye comme un esprit a suivi landela ka via mutu oyo partout ya kendaka contrôlaka yango to yebezo kende ndenge nini donc l'esprit wana ekendaka kokota mingi na service satanique so que tambole les appelle ba mesusu esprit mesusu oyo ezalaka batiango na boloko bakanyango na boloko parce que na mboka molili ezalaka pe na ezako dépendre na dimension il y a aussi ndongo monka mokilizali je m'excuse esprit mesusu bakoti ko butala monte mesusu ba yepe ba yibibino esclave na bino bakela ba ko salela bango donc il faut bazwa ba mususu ba tiaka bango na kati ba boloko et on a expliqué même que non na kati même dans to travailler magie eza na batu mususu aza vivant mais aza emprisonné nganga ko ça na capacité ya ko sope mutu boye à côté c'est na boloko mais il faut bando mona ke mutu wana aza ko sala comex c'est ce qui est de libosote au mona mutu ko tu ko sope ndazui $5,000 boye papa abandi ko silisango kaka na bakabri asombi kabri mabe asombi lotoko mabe asombi boye mabe mais royo omona mutu wana tina suka nango aza pe na capacité azui $500 mama yaka biloko te $500 sunga yaka ni sike papa baka mais azali utiliser na esprit moko boye aza emprisonné mais na kati ya prison baza ko diriger ye il faut tikala maboko pamba donc c'est ça. Voilà, tous les kasiko na suite à témoignage après on a bakena ko initier aussi na eloko nini. Bon, tangu toza ko travailler, wana kana za na kati ya bonganga, na kati ya bonganga, il avait aussi un pasteur. Voilà. Le pasteur là, yango eloko na bendaka makasi to na comment pe na ndeba initier na magie catholique eloko déjà oui, donc pona comme na magie catholique eza biso na kamwa distance parce que eza na makambo to salaki na ndenge na kokota na kati ya magie catholique na soki na komi kokota kota magie catholique c'est-à-dire na komi près il y a aussi le sapin de témoignage. Voilà, siko après on ba kota ki wapi? Oui, ezalaki na un pasteur pona butu ezalaka ndokinyo surtout azo pumbwe na ye. OK. Azo tambola. Mais siko ba pasteur bazalaka na moto ya muke azalaka soka zo bondela ou bien chrétien soka zo bondela un bon chrétien soka zo bondela il faut sentir comme on m'a dit que pelaka mais epelaka siko na puissance moko koto comprendre ngote. OK. On ressentit que non on est chrétien par rapport ya foi na ye et par rapport ndenga zo bondela et ça ba chrétien ça vrai chrétien mais dimension spiritualité koto ko kanate le kola ngai na yo exemple. OK. On ressentit que non mais faux chrétien on ressentit ceux qui a ça loba parce que la Bible le dit 2 ou 3 sont réunis à mon nom sur au milieu d'eux. Donc c'est-à-dire même iba miyibi ceux qui ba sangani bal bandi ko sambela nkola ko jo sala bango grâce. Mais grâce wana que c'est la différent na ndenga ça ko le banaja na yebi ba partenaire nga pe ba partenaire nga ba yebi ngai et que c'est la différent. Et le pasteur a dit prier. Tant azo prier nga nazo bima na zaki nanga ko sala misala nanga na moni lampe zo pela. Noki mama episinga bi ta la place wana kende mutu moko aza wana kende o luka moye atika makelele wana mama ya ndoki wana voilà donc ozo collaborer na ye nazo collaborer na ye et nazo collaborer aussi n'esprit ya bakufi. OK. Yango mon bible sur bana biso que non tobele la melimo bakufi te donc bakufi baza réel ba opéraka nde
na komi bisika wana na kuti pasteur azo bondela azo kokanga azo bondela azo kanga Natalia bweti na biyo eloko nitoko to sala yo po kata biloko na bandu kwa mfute na bandu ko pese po sabasi OK na bandu kwa mfute na biyo yango pasteur mingi ba ko ile ko papa ils sont envoûtés OK ils sont envoûtés papa to boyiti to sabatu OK na kocho kweya lelo nkola lobi na kokweya mosala nga kokweya pe na kotele misaya kokweya mosali ya nzambe na kocho batike to saba santo biso nyo surtout to zala ka ba bibende te na kocho kweya mais kokweya na ngato lisumu na ngeko to komela nga vite yamito soso comprendre papa la plupart ba sala ensemble moni ki ndumbe comme les vie faites attention et comme vie na ye Saint-Esprit a lobakate a reproché kayete a sala ke loko moko te a zio na 10 heures papa. Un serviteur de Dieu, ce qu'on a commis déjà qu'on bête à 4 coups, 5 coups, l'andela y est bien. Oh! Mais oui! Oh! Papa, et bon, ça, papa, tala, même yo se bête à 4 coups. Lucas délivrance? Tika boy? Mais oui, au bon de l'andengeni. Ou bien vous allez fatigué, papa. Ils ont besoin, ils ont désir. Ok. On peut gérer ça. Obi basu balingaka 4 kona ba wololo yo na ndako ya moto na nsambe ba wololinga ba duka non délivrance accès ba wololinga ba duka délivrance papa le lo 4 coups lobi 4 coups mais repère c'est prostate te hein donc un serviteur de Dieu papa to komaka na niveau oyo peut tiki moi sinayo nzambe tanga so benga biso akobongisa le moi su akoki per supporter yo et ça na niveau que papa net nga so na ndako na za dembeto mbeto moko o to za normal to lali mais tant to komela ta ba prière na sundolo na mbeto na yo na la chambre oya ba prière na koti na ba prière nanga soki nzamba lobinanga ke un mois ko simba moi sino te sana ba prière na so obligé à respecter pe ba maman déjà nzamba pesa biso ba yebi papa soko mon mosala nzamba comme ko bomba nzoto na ye abeta 4 coups 5 coups il est pas un serviteur papa orbon de la ndenge na butu ozoma kasa prière ndenge ni surtout maman pasteur bazala zou hein. Bon, maman pasteur, mbote la vino ba maman pasteur, na pesi vino mbote. Boza makambo yo. Toko ba moto la nzambe. Na yeko kuta ye na expliquer na bino. Na bandu ko mvute ye. Na bisi na bi omondo za awa. Moto no za mukie. Banda ko yoka posa mwasi. Wana ozo mvu malgré ya do sambela yo. Papa prière yango moni papa na ngelo ko zo bomba biso awa. Pasteur nyonso komika ka muta de défense. OK. Abosanike okoto nzamba koto bengo comme un pasteur apeso ba capacité ce qui nzamba apeso parole tikala na parole bano nzamba apeso yo luka moko oya kotu kozala na don ya délivrance pesa ye intercession pesa ye za la charger à délivrance ba pasteur ba comme car international pourquoi parce que arotia pe moi nango lobi comme Yesu lobi asali nini abuki parti na ye akei yango monde ba pasteur mususu ba komi ko boma mais bon de l'ensemble pesa ba bon serviteur oyo ko chose lo pesi eloko wana papa kamba kukanisa tende ngozo bon de la wana to bengani molimo mabe et to sayo mais comme la dimension mususu oyo so senga ke non okota na niveau moko boy okota te milimo wana ko to compliqué yo na ye na pese po sabasi voilà akomo sala ni tango pese po sabasi abandu ko sentiment wana abandu ko sentiment pour ça moi si prière bando kita prière so kita na bandu ko expliquer ye awa ifuna pesa ye ata la serre nini na bise bando kanisa serre boy bando kanisa ifuna zo serre boy ce que pose bando ko yela ndako so ndenge ni bon idée ça boy papa ba vo bible monsieur se belobela ba tuna motema c'est satan oya bité nini za pena na yo wana bible solo ba kana biso même que non peuple sans révélation papa yango na lo ba eloko chaque fois mon sala nzambo alala kana buto sa mon sala nzambe te mon sala nzambe ko to la te biso to la donc ko banda les premiers si les 30 ngala la raté so sala gani na faire obela na obela ndenge parce que na obela ndenge bible ça clair et le bible eloko moko le bible boka bola bozuna bino na muto zo te bino le bansambe parce que azo veiller na ba âme na bino ama muto mona na kate na reveiller pour na reveiller le colonne en esprit donc c'est à dire que peuple sans révélation et ça peuple ça recouvre donc na la papa il fou esprit nanga lokola mosakoli il fou et ça la vivant pour na komona ke non ndoki azo côté la cerveau donc yango no monde ko na zakolo ba et le pasteur azalaki oyo azalaki na miso ko mona te et lokoni na tel pene na ye ndena bisi na bi bon ndongo moni boye zwali kanisa cerveau azuli kanisa cerveau wana
okokendrobe téléporte loba na mama na ye so batunyo nini loba na zuile révélation aya to bonde la sambe azalaki obligé kobéir na voix wana parce que posé les kaki ake pa beteli porte maman na bin papa nini ay bo misa sert na moni mabe po na ye boye yonga la papa moi je suis prophète il est là au monde mutu surtout papa prophète musala non nini l'ine la ça prophète la sakola fort non un prophète et sa prophétie il faut pas maîtriser le quoi un prophète et sa prophétie donc il y a un prophète par rapport il appelle où il y a pas ensemble un jour on va parler ça de tant amoni marqué wana maman probablement passer c'était papa abengi mwana na ye mwana pa ye abimi ale bon yaka to ke bon de tant bakei ndena bandu ko envoûter pasteur na bandu ko envoûter mwana bo passer rapport sexuel mwana pasaki pasteur bandu ko draguer mwana wana titi mwana pasaki obligé koyoka tant babandi na quel susu ko lamusa mama wana na koti na ndako ndabona bisi mama lamuka na pungi eloko ba sala mwana no yoyebite lamuka mama sutuki na butubu ayo kokuta mwana na ye bazo passer rapport mama zaki obligé ya koganga azaki obligé ya kobelela etanga ba bimi ba ye kokuta pasteur église ekufi l'église wana ekufa pourquoi parce que le pasteur na kati na ye azalaki penza na moto ya makasi te po aluka moyen ya convaincre esprit wana mais nayokaki pe lisolomo osade sikoyo basi botinda pe na basi mo botinda ka mission ba bisa via mibali kumbino eloko na bosala ngote eza na basi bwana baza ezalaka mingi bato ba tiango na le saki ko lo batant to kota mingi na magie blanche nde oya ko comprendre eza na basi moi il peut se faire moto évoluer moi moke poto moke na suka moi flash pour na épisode de Goya bato ba zela ngona kozela moi introduction moke na magie blanche. Bon, différence c'est entre magie blanche et magie noire. Bato balobako magie rouge c'est la raté. Toza na magie blanche, puis toza na magie noire. Magie noire eza bisiko yo satana to Lucifer yemoko assiéja. OK. Bato balobako magie blanche eleki magie noire te. Magie noire eza likolo ya magie blanche. OK. Siko bato musu ba kanisaka pe magie noire bato basale lango kaka ba noire te. Même mindele basana kata magie noire. Net ba formation. Et ça na kata magie noire. OK. Omoni et ça place oyo molili evandi. Et ça place au butu evandi, et ça place au sacrifice ezalaka mingi. OK. Yango moni bondoki, et ça na kata magie noire, yango moni sacrifice et les kaka ebele. Donc c'est ça. Mais na kata magie blanche, ba effet na yango ezalaka mingi visible. Na kote par exemple. Romona téléphone lokola Techno to Nokia. Comment on a boyé ça téléphone? Tozo salela yango. Mais kala bakoko bazo salela nzeta azu nzete ba bengi mutu. Et dingo bazo salela loboko tie loboko bazo solola. Mais lelo ba rendre téléphone oyo ko mona oyo téléphone oyo net exemple Techno eza na Techno tozo salela pe eza na esprit Techno. OK. Omoni alors l'esprit Techno ngano tozo salela ngote. Biso tozo salela Techno automoni. Mais mutu a besoin ki schéma wana ya Techno. Donc et c'est là que déjà eloko on a kata magie blanche ba vendre ici m'a expliqué que notre PSO ingénieur bango ba PSO schéma oyo kobimisa téléphone boy même dans monde ba téléphone surtout tout ça là iPhone 13 iPhone 15 iPhone 16 et ça ba biloko oyo déjà ba schéma wana so buta déjà na kati ya esprit technologie. OK. Parce que tout ça na comment on appelle ça électronique peut tout ça na esprit électronique. OK. Donc technologie tout ça monde et ça un esprit technologique ou ezapé pour accompagner bato nde esprit wana nde na kati ya magie blanche nde on tout ça monde ça le ordinateur nde tout ça le micro sans oh écoute quand même un peu bien micro sans fil de ça ba mayele o eza la magie blanche alors biloko mingi ya magie blanche ezalaka visible mais wana ke kitoko moto na nsambe en tout cas na sepe na magie wana donc yo sunga biso moite bon wana mabe nango eza wapi côté wana mabe nango ezali ndenge nini pour permettre mutana poto bo solo lina kala l'époque oui wana zana mbujima isikoyo ifana swana mère na Kinshasa wana sikonga na mbujima to ke ne rendez-vous foni OK comme na rendez-vous ta 2 semaines
once que faut mère na mino ya kuna ya skuna aya awa pozo rendez-vous allo once que yo pas muto lo bate eza muto yo asimilo nani radio allo mais si côté la lelo technologie en tout cas ba sali bien donc côté wana bon ba sali bien côté ni mabena ngoza nini mabena ngozali côté lelo na Facebook et puis combien de personnes au ba kufili kolo amoni mobilité ba kuteli na Facebook pe boyaski donc il faut y que monde de travailler et ça monde à MPP ba koti sabiso na monde à MPP ça le savoir et technologie aux monde lelo oyo tozol ba magie blanche et internet oyo ce mon collègue ton calculer na ko monde ke pe sabiso 666 compteur ce que bandi ko calculer ngo bo bimission on a ba chiffre et pe ça 666 ordinateur base nango ndenge ba sala ki on internet et ça ka rapport et ya ko accompli prophétie ya des oliviers. Parce que la Bible le mina biso les deux oliviers tant bakokufa bibembe na bango il faut monde entier ba monango ba komona na nzela internet tokomina suka merci beaucoup bana ba bolingo tokomina suka émission ba sinali biso R Koki voilà to continuer troisième épisode na moto na Nzambe père merci beaucoup na ndenge ondimaki invitation na biso na bandi troisième épisode royal lisusu au fond la peuple de Dieu mayele na bandi o lobi bayoki le mot de la fin pour na émission lelo et puis numéro de téléphone. Oui, le numéro de téléphone Nabiso premièrement Zali et ça na WhatsApp 0 plus 243 0 85 61 94 94 0 Nasuka et deuxième numéro Zali 0 81 41 88 012 et bandeko oyaza peut-être un problème il y a délivrance il peut nous appeler toza ko aider sans condition que mutamoni ki azana ba problème na eza spirituel akoti ko benga biso to aider na toza na école ya spiritualité na za na école ya délivrance et même en distance mutakoti ko zo délivrance na ye ceux qui posa na Congo tozali wana et partout bat bakoti ko benga po bazwa délivrance na bango ceux qui pe mutazana mituna akoto benga biso po to lekisaye na kati ya délivrance problème ezate donc toza penza libre pour nous aider bande konyo surtout na musalo ya délivrance. Merci mingi moto na Nzambe matoni mingi na ba oyo bazwa ki le bakuyo kotala biso na Chebiso télévision. Un grand merci na ba abonné na biso nyonso ndama pambola bino na ninge bopona Chebiso télévision. Merci mingi pe na sponsor na biso numéro 1 awa na Chebiso télévision Jésus-Christ Nazareth parce que yende apesa ka biso pe maofeli apesa biso succès apesa mbongo apesa nyonso tozanango yo ningo koma lokwa biso mais chikwana akenda wapi te ngana kena place mususu te nga sponsor na ngeza Yesu Kristo biso to yeto koma ba PDT biso to simaka ba kisite biso to kosalaka mama bete soki bo salaka biso bo mona ka biso te yango bo mona ko bunsaka biso ba mbaso epai bo boka ka ba PCM yo mwa mobala kufaka te to kufaka pe kaka te to kufaka mokolo Yesu ondima voilà sponsor na nga azana sima nga tanda vimi na sima voilà merci mingi pe na bato mitema mabe to pesa kabino mbote sika bozwami bato oyo basala sorte baboka bato ba maladi bandoki bapumbwa musa biso to lali na butu bino bo pumbwa ka likolo ba posa nguba mataka kitaka to pesi bino pe mbote to pasaka na bino mais to bige un jour bo bongo na mitema nzamba pambola bino matoni mingi pe na mami Miliseti Mainga Moti Nzambe depuis Canada ya mesana kosunga bana bitike voilà orphelinat vida eko sunga bana bitike $1 na yo na mwana tike kosunga alia na décembre oyo ala tamo elamba sika alia pe mwa loso mwa soso eko sama na mingi benga mama Emily bo solola yende akoyebisa nini ko sala poete mbongo ekomela ba orphelin merci beaucoup na batutu ba benga kabiso pona ba reproche ba remarque concernant évolution à chaîne oyo nzamba pambola bino merci na bana province kataka comme mouvement ikemene mbote na bino bana États-Unis d'Amérique na pesi bino mbote beaucoup bengi biso mwa mingi nzamba pambola bino merci mingi nandeko Chris pour la prise de vue du côté réalisation na moni Denis Mosolo Elias na moni pe assistance ya Fabien Pouy azana biso Thomas moto na Nzambe toko zela bana mena na bandika kate to ba dépôt na nini merci mingi na Lady Mukadi ma femme bane Walandi ce qui est ça qui tokutana pour na troisième épisode bye bye. Chebiso télévision chaîne oyo ekokani na yo bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote mbote bala nyonso ya Chebiso TV oui malamu na émission na bino réponse à nos questions yande ko na bino napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir